Bomo ya mutu ezaka kate kolia komela kasi esengeli na moto tango zali bongo na bomo oyebaka lobi tango na kozala lisusu te nini ya mutu ya o nazali bongo kotika po ete bato bakotika la bakoka bongo kozwa lokola ndakisa po ete balanda. Mbote mingi na bino bandeko balandi ya Vom Television na biteni binso bozwa mpe na bisika binso biye bozali bongo kolandela biso. Vom Television etando ya bwania, Vom Television etando ya mayele, Vom Television etando ya boyebi, pe etando ya bolamu sibongo baindo na pongi. Boye bolamu bongo na kati ya manaka na biso emission lisolo ya bomo ya moto. Matondo mingi na bino baibomesa na bongo kolanda biso na emission environnement, bomesa na bongo kokutana na biso na emission ya sika lisolo ya bomo ya moto. Manaka iye ekelama bongo na tsina ya koyaka bongo kobetela bino masolo ya baye oyo basala bongo kombo utambota mapekino bozongi na bango. Kasi na manaka iye tokobetaka bongo masolo oyo ekoteyaka ezali masolo te oyo ezangi tsina na miso ya bato ezali masolo te po tosekelaka. Kasi soki ya koseka ezali na kati ya lisolo tokoseka. Kasi masolo iye tolandaka yango na bokebi po ete eyei bongo koteya mabota na biso. Matundo mingi lelo na emission na biso tokobetela bongo bino lisolo ya nani. Lelo na kati ya manaka na biso lisolo ya bomo ya mutu tokobeta bongo lisolo ya bomo ya mama Nzinga, Reine Nzinga tope wana nebengeli na biso baindo tobengaka ye bongo Nengwa Nzinga. Nani nde Nengwa Nzinga? Nengwa Nzinga azali mwana lokola mwana nyoso, azali na baboti na ye. Abotami bongo epai ya tatangola Kilwanji elongo na mama Kengela Kakombe na 1582. Abotami bongo na Ndongo. Ndongo ezali bongo eteni ya bonkumu oyo ekatanaki bongo na Mbanza Kongo. Oyo ezali bongo na nord ya Angola, na mokolo mwalelo ezali bongo mboka oyo bambundu bavandi na actuel Malange. Na province ya Malange nde na tangu wana yangwana ezaki bongo Ndongo. Nengwa Nzinga abotami bongo epai ya tatangola Kilwanji, kasi tatangola Kilwanji lokola azali bongo tata moboti ya Nengwa Nzinga ekomaki na tangu moko oyo atikaki biso na mokili ya musuni azongaki bongo na mokili ya molimo tope akufaki. Kasi toyeba ete tatangola Kilwanji yazaki bongo 8e roi oyo akambaki bongo Matamba Ndongo. Na bozongi na ye na 1617 mwana na ye Ngola Mbandi akitanaki ye bongo na bokonzi. Tango mwana akoti bongo na bokonzi azaki bongo kokoba lit o papa abundaki nini o ezaki lit oyo bango babandaki bongo kobunda. Lit ezaki kaka moko ya kobundela bongo mabele. Mabele ya Matamba oyo wapi ba portugais balingaki bongo kobotola yango. Ezongaki bongo tata moboti na mokila molimo nde mbasi akobaki bongo musala oyo tata abandaki bongo kosala. Lokola etumba ezaki bongo makasi ekomaki bango na 1622 nde leki tatangola Mbandi o azali bongo leki ya Nengwa Nzinga Matamba o lisolo tozobeta lelo ezali bongo ya Nengwa Nzinga Matamba. Kasi esengeli bongo toyeba parcours na ye ebandaki wapi po ete akamba akotaki na tango nini pe ebandelaki bongo wapi. Tango tokomaki bongo na 1622 leki na ye o azaki bongo na bokonzi atindaki yaya na ye atalaki tete oyo azali mwana muketo pe azali leki. Kasi lokola likanisi ezalaki ete babundela mabele na bango nde Nengwa Nzinga atelemaki akendaki bongo epai leki na ye atindaki bongo na Luanda. Na tina kokende bongo kokutana na gouverneur ya tango wana gouverneur général o azaki bongo vice roi ya Portugal pe azaki bongo gouverneur général ya Luanda oyo abengamaki bongo na kombo ya Don Joao Correa da Souza. Nengwa Nzinga akendaki bongo na mapinga elongo na baninga. Kendaki bongo na Luanda na tina ya kokende bongo kosolola masolo ya boluki bongo kimia. Ekendaki ye bongo na Luanda tangu ye akomaki wana zaki nanu nkumu te azaki nanu mokonzi te azaki nanu kokamba te kasi asungaki leki na ye o azaki na bokonzi. Lokola leki azaki na impossibilité ya kokoma wana nda atindaki yaya kendaki kokoma na ye na Luanda eningisaki Luanda esaki ete bayindo pe bamindele o bazaki na tango wana bayaki ebele na tina koya kotala bongo Nengwa Nzinga tope princesse Zinga po tango wana zaki nanu mokonzi te kasi azaki mwana ya roi
baye kotala mwana ya roi to pe mwana ya nkumu ya nguya bayaki ebele baye kokutana na Nengwa Nzinga ekutanaki ye bongo na gouverneur ya Luanda basololaki bongo na ntina ya boluki kimia sima ya bosali masolo na bango oyo akendelaki bongo na Luanda nde Nengwa Nzinga azongaki bongo na Matamba ezongaki ye na Matamba nde bitumba eyaki lisusu makasi malgré tout tango bango bakendaki na Luanda po ete basolola na ntina boluki kimia ba portugais bazaki d'accord to pe banzimaki ete na ba province nyonso to pe ba territoire o bango babandaki ko occuper bakozongisa yango kasi zongaki bongo Nengwa Nzinga na Matamba epai wapi azaki bongo leki na ye abandaki kokamba o azaki mokonzi akitanaki bongo papa na bango etumba eyaki lisusu makasi esalaki ete leki na ye akoka ete ko résister na bitumba wana nde leki na ye akimaki bongo na ili ya Kindongo na Rio de Kwanza ekimaki ye bongo nde Nengwa Nzinga na kotala leki o abandaki kokamba aza lisusu te nde ezwaki ye bongo mokano na 1624 ya kozwa bongo bilembo ya bokonzi pe akota na bokonzi po ete akoba lits o papa na bango abandaki ya kobundela bongo mabele o ba portugais bazalaki koluka ntango nyonso babotola yango Nengwa Nzinga akosi bongo na bokonzi na 1624 kokota na ye na bokonzi asangisaki bongo bamapinga pe baninga lits na ye ezalaki nini babunda po ete bafrene avancé ya commerce ya esclavage kotekama ya bato ezalaki makasi na susi Nengwa Nzinga azalaki nango ntango atali ete commerce yango ezalaki bongo kosalema mingi alukaki ameka bongo kokitisa to ya kotekama ya bato Nengwa Nzinga mobunzi monene nkumu ya nguya pe ya bokasi akoti bongo na bokonzi o leki na ye kutu azalaki na impossibilité ya kosupporte to ya koresiste na bitumba wana kasi ntango Nengwa Nzinga akotaki atikalaki kolemba te atikalaki kokima te akobaki etumba abundaki makasi kino ntango akomaki na 1630 alukaki kosangisa bamboka oyo ezalaki bongo na eteni ya likolo ya Matamba epai wapi bakoko na ye bazalaki pe mingi eteni wana ekambamaki bongo epai ya banengwa na ntina kaka ya koluka ntombo Nengwa Nzinga alukaki asolola na bango po ete basangana ateya bango expliquer bango liti o bango bazali kobundela bakoba kosala mosala yango na bomoko ayebaki ete soki tozali elongo so tozali na bomoko nde tokolonga kasi so toza na bomoko te wana na ngambu na ye wana na ngambu na ye tokokoka te kolonga na mosala o tozali kosala kasi soki tozali elongo nde tokolonga na mosala o tozali kosala Nengwa Nzinga akobi kobunda etumba asangisi bandeko ya Kongo dia Kwimba Kasanji bango nyonso bakonzo bazaki na tango wana asangisi bango bakomi likanisi moko ya kobunda lokola azaki bongo na stratégie ya kobundela etumba po akambamaki na molimo ya bokoko abundaki pamba te azaki na soutien spirituel ka spiritualité nini o esimbaki Nengwa Nzinga spiritualité nini o epesaki bokasi koliki ezali bongo spiritualité ya bakoko na biso Nengwa Nzinga ayebaki bokoko yango epesaki nguya yango epesaki bokasi na bisika nyonso oyo atelemaki mpona kobunda atikalaki kokweyisama te po azalaki na soutien ya makasi ntango basangani bongo lokola Nengwa Nzinga azalaki lokola mobandisi ye nde azalaki kopesa bango makanisi to pe stratégie o babandaki bongo kobundela bakomaki bongo na 1656 asali semblant ya kondimela bongo christianisme Nengwa Nzinga azalaki chrétienne te azalaki moto oyo asimbamaki na bonzambe ya bokoko na biso na kati etumba ya abundaki lokola bato babandaki kotekama abundaki po ete bato batekama lisusu te abundaki po na liberté ya bato abundaki po na bonsomi ya bato
nde saki ete ndeko na ye ya mwasi mokambo azaki bongo na boloko o azaki bongo prisonnière de guerre esalaki ndenge nzinga pasi kozala na ye na bokonzi ndeko na ye azala bongo na boloko nde asaki sembla na 1656 ya kondimela bongo christianisme ya koluka lolenge kani ya kobimisela bongo ndeko na ye o azaki bongo na kati ya boloko akendaki bongo kosolola kasi bempozaki ye yambo mpo balibere ndeko na ye esengeli akoma ya bango don andimela bonzambe na bango na mayele nyonso oyo ndenge nzinga azalaki nango andimaki ayebi ete ngai nazalaka deja ya bino malgré tout au fond du cœur ayebaki ete oyo azosala eza nango sembla do eza azobunda intérêt ya mutu moko songolo akoma na liberté azobundela ndeko na ye akoma libre andimaki ete nozwa bateme mpo nazalaka deja ya bino ndenge nzinga andimi kozwa bateme ezwaki bongo bateme achangeaki kombo akomaki bongo Ana da Souza akomi ndoi ya gouverneur tala mayele ya ndenge wana akomi ndoi ya gouverneur mpo kaka alonga mitema na bango alembisa mitema na bango balibere ndeko na ye ntango azwi bateme balibere ndeko na ye mokambo oyo azalaki prisonnière de guerre kaka nsima ya kolibere ndeko na ye bakomi bongo na 1657 ndenge nzinga achangea vie arenonce christianisme alobi te nga na chrétienne te nga naza Ana da Souza te kasi nazali Nengwa Nzinga mwana ya nkumu Ngola Kilwanji nyonso wana ezalaki ka stratégie mpona kolibere ndeko na ye na biso bato toponama tozokamba tozobundela intérêt moko songolo tozala mpe na bastratégie ya lolenge wana tala ndakisa oyo esengeli tolanda ayebaki ete oyo nazosala eza nango sembla kasi na ntina koluka kaka liberté ya ndeko vomie nasala yango nakoki te koresiste nakoki te kotikala kaka strict na oyo nga nazali me lokola ndeko na nga azoniokwama ndeko na nga aza na pasi esengeli nakosa toyebi te na biso bakonzi na biteni nyonso oyo biso tozokambela ntango tokosaka ezalaka mpona intere na biso to mpe ezalaka mpona intere ya bato oyo biso tozokamba koliki ya ndenge nzinga so andima christianisme ezalaki na volonté na ye te na ye moko boye soki ndeko na ye azalaki na prison te alingaki andima christianisme te kasi lokola ndeko na ye azalaki na prison nde esalaki ete andima kasi kondima oyo andimaki ezalaki kondima moko ya likolo ezalaki te kondima ya fond du cœur ete atia yango na motema ke kobanda lelo nga na ndimi nakomi chrétien natikali chrétien libela na libela loko azalaki na soutien na ya malonga akokaki te kokata alliance wana oyo ebandaki kosoutenir ye oyo ebandaki kopesa ye bokasi oyo esalaki ete alongaka na biteni nyonso na bisika nyonso oyo na biteni nyonso ye alekelaki alongaki azali mwasi lelo combien de basi oyo bazali kokamba bazokoka koreusir te me ndenge nzinga alongaki azali mpe mwasi lelo kozala na biso basi na biteni nyonso oyo totemi na biteni nyonso tozokambela tozoluka mingi parité ndenge nzinga aluka parité te mpo parité eutaki epai tata mokeli mpo ayebaki ete mwasi azali mwasi azali mutu lokola mutu nyonso azali mutu lokola mobali azali te mutu oyo azali faible azali te mutu oyo azali soi-disant basala ye na mopanzi ya mutu mpo akende kozala faible ya kolukaka parité ntango nyonso esengeli na biso tolandaka bandakisa ya boye vom television ntango nyonso tolobaki ete ezali etando oyo eyekolamusa bayindo na pongi ezali etando ya mayele etando ya bwania tala bwania ya boye mayele ya boye oyo ndenge nzinga azalaki nango eske biso tozwaka mpe batoli ya malamu na biteni oyo tozokambela tozwaka mpe ntango ya kotala pasi ya bato oyo tozali kokamba kolikya te
mingi mingi tango yo koti na bokonzi ozotala kaka intérêt na yo ya libota na yo ya bandeko na yo soki to travailler bongo to marché te po batie yo wana te pona yo kasi batie yo wana pona batu o baponaki yo bandeko balansi tozali basi kasi nesika tozaleli tant toyoki lisolo ya Nengwa Nzinga une femme grandiose mwasi wa telemaki azaki femme de cuisine te azaki femme de ménage te kasi azaki mwasi oyo abundaki esika ndeko na ye ya mobali azaki na bokasi te akoki ete koresiste akimi kasi mwa mwasi atelemi abunzi etumba alongi lelo ntango obengami mwasi okanisaka nini naza kaka mwasi ya bilanga o lelo mwasi akoma eloko moko inutile na kati ya société na biso mwasi azali kotangama te soko otangi mwasi seke mwasi ya bilanga mwasi oyo azotambusa ndunda mwasi oyo azotambusa matembele mwasi lelo aza négligé kasi ntango ovandi na ndako ozolanda vamu télévision oyo eyekolamusa makanisi na biso sur tous les plans mwasi atelemaki esika toutaki kasi lokola tobungaki tozomiyeba lisusu te lelo ezosala pasi maye ya boye faki totanga yango na baklasse mpo tozala na maîtrise nango mais totangi yango te mpo na nini po histoire na biso eza falsifie bakolinga te kotangisa biso o biso tozalaki mpo tokotelema tokobunda mpo tozalaki babundi tozalaki pete te tozalaki bato tobandaki kosede na pete te botala stratégie Nengwa Nzinga asalelaki tomona yango mpe na bafilme aza adversaire ma koti na kan ya bato mosusu ase déguise bato mosusu mpe bakoma ntina point ya kose déguise mpo na nini azoluka intérêt ya parti na ye azoluka intérêt ya kote oyo ye awuti balonga me mpo na nini te biso Nengwa Nzinga mpe asaki yango andimi christianisme na semblant na motema na ye mobimba te kasi ntango amonike ndeko na ye susi na ye ekokisami asaki nini abi te nga na chrétienne te nazongi na bokoko na Nzinga na Ana da Suza te nazali mwana ya nkumu ya nguya o atelemaki totelema bandeko na ngai totelema tozali kaka te bato oyo ntango nyonso tozalaka bisalelo lelo tomona mpe na bamboka mosusu basi bazokamba mpo na nini te mpa na biso soki mwasi atelemi akamba mboka tomona ka neti akokoka te mpo ani balakisa biso faiblesse ya mwasi batika kotangela biso te bolamu ya mwasi batika te kolakisa biso mwasi akamba to mwasi asala nini me mwasi oyo lelo biso totanga kaka papa va au travail mama va au marché tolingi lisusu biloko wana te tozonga na bokoko na biso soki tozongi na bokoko na biso tokozonga basi ya nguya tokozonga basi ya makasi tokozonga basi ya misala bandeko balanzi soki bolandaki biso na bokebi tobetelaki bino bongo lisolo ya Nengwa Nzinga Matamba kasi esengeli toyeba mpo na nini tobeti bongo lisolo ya Nengwa Nzinga Matamba azali mwasi po azali ndakisa oyo asalaki lutte ya 41 ans azali mwasi oyo abotamaki bongo na 1582 so tokakile tu ntango ya bandaki mosala na 1624 esala bongo 39 ans kasi yambo akota na bokonzi leki na ye atindaki deja do mosala na ye to liti na ye ebandaki deja na 1622 ntango akendaki bongo na Luanda oyo aningisaki akendaki kokutana na gouverneur abangaki te abetaki tete tete basololaki atalisi ye oyo ayeli abangaki te mpo nini asimbamaki na spiritualité ya makasi ntango biso toponami lelo esengeli mpe toyeba spiritualité nini oyo esimbi biso Nengwa Nzinga azalaki na bobangi te akendaki asololi mpe alongaki mpo abatelaki dignité na maloba na ye abatelaki lokumu ya mabele na ye ya matamba lelo ntango biso tokenda ba mission de service batindaka biso masolo mpo na mboka tobatela mpe dignité to lokumu ya bamboka na biso toyebi te to tokomaka complexe devant bato mosusu Nengwa Nzinga akoma complexe te
abatelaki boye abatelaki oyo azalaki mpo ayebaki ete na o nga nazali yango ekosala ete nalonga soki lelo tokobeta bongo lisolo na ye soki lelo tokotanga ye ezali mpo abatelaki kiboye alulaki bopaya te eza teke mpo ndenge nzinga atikaka bokoko akomaka chrétienne yango lelo tokobeta lisolo ya ndenge nzinga te ndenge nzinga azalaki strict ndenge nzinga atelemaki esika oyo atelemaki ayebaki ete na bongai nde na kolonga na bopaya na kolonga te bandeko na ngai tozwaka temps mingi tozwaka vraiment temps mingi ya kokanisa epai touti mpe esika oyo tokomi lelo nini esalaki ete tokóma oyo biso tokomi lelo tokomi faible sur tous les plans mwasi azokose retrouve te na société mwasi azokoka lisusu kosala te yo moko mpe omikomisa na instrument moko faible omiyebaka lisusu te te na bileko bilekaki nazalaki moto ya nguya moto ya makasi moto natelemaki liboso ya mibali nakambaki ntango lelo tobeti lisolo ya ndenge nzinga esengeli na biso tozonga tolanda ndakisa na biso baye tozokamba tolanda ndakisa ya ndenge nzinga ete azalaki moninga na nga mwasi atelemaki atikala kosede te alongaki mpo na nini te nga nalonga na bino baye bozokamba bandeko na ngai basi bandale lelo bozwa mokano bozwa vraiment décision ya kobatela lokumu ya mboka ya kobatela bobiso ya kobatela boyindo yango ekosala ete biso tolonga tosimba nini na ndenge nzinga mwasi ya nguya mwasi ya bokasi oyo atelemaki akambaki azalaki na susi makasi etumba oyo abundaki atalaki age na ye te mpo ndenge nzinga abundaki akotaki na bokonzi na 40 ans kino akende bongo kozonga na 81 ans asaki 41 ans de lutte susi na ye ezalaki azangaki mutu oyo akotikala kokoba mosala oyo abandaki azangaki successeur na nsima na ye ndenge nzinga na kozala na ye abotaka mwana moko kasi mwana wana bampoisonaki ye epai ya bandeko na ye ya mosuni combien de fois biso bandeko ya mabota combien de fois bandeko tosala na bango mosala babetisaka biso mabaku mpe tolembaka totikaka ndenge nzinga atako balongolaki mwana ota mosusu susi na ye ezalaki na etumbo soki nga naza te mwana na nga kotelema kosala mosala oyo azalaki lisusu te na mokili mpo bampoisonaki azalaki bebe ayebaki eloko te atiki mama na ye mama akobi etumba ekokaki mpe kolembisa ye kasi alembaki te mpo ataki monene ya likambo oyo abanda ekosala atikela biso stratégie ya etumba atikela biso liloba moko oyo ntango nyonso biso nyonso na bisika tozali tolobaka ete soki etumba nano esili te bakopemaka te bakolembaka te mpe bongo bakozongaka nsima te mpo na nini olemba etumba nano esili te mpo na nini ozongi nsima etumba nano esili te ndenge nzinga alobi ete etumba soki nano esili te totelema kaka totala baage na biso te kasi totelema ti etumba ntango ekosila soki tolongi nde tokopema totelemi to mpe tovandi kasi ntango tozobunda tovanda te totelema te wana ezalaki bongo liloba ya ndenge nzinga oyo atikelaki biso matondo mingi na bandeko balandi ya Vom Television na biteni nyonso bolandelaki biso oyo tobetelaki bongo bino lisolo ya ndenge nzinga mwasi ya nguya mwasi ya bokasi kasi tosimba malamu ete ndenge nzinga abotama bongo na 1582 pe atikaki biso na mokili ya mosuni to pe ye akufaki bongo le 17 décembre 1663 tika ete botikala bongo malamu na bandako na bino biso na bino tokutani bongo na mikolo ezali koya.